Vous comprenez que ah, on a du jour, on va changer. Ah, il faut tout bien changer. C'est tout confirmé, peut-être que Massi doit avoir qu'il a eu. Parce qu'il faut tout découvrir la vérité. Il y a solo aux amis cachés et pas ainsi. Et puis, l'intimidation de ce bateau, ça beaucoup de. Est-ce que vous comprenez que les motos vont mener à niveau de l'État, ils ont le droit de bâtir sous ma foot. Cette femme ici, sur le métro couché, est-ce que les gens sont sincères? Et voilà, moi qui n'ai pas tout le temps la mission de Dorcas pour le compte officiel, dans tout le monde. Un grand merci à vous partout pour la mission, pourquoi pas. Un grand merci à tout l'ensemble l'artiste chargé des gars de Tabac. Un grand merci aussi à Papa Kounio sur le monde entier pour le rassembler Michel de Cam, pour ma scène, un grand merci à toi. Un grand big merci aussi à président du choix de Zabakouk, maman Zouzman Anne, maman Gerda Kidinda, maman Katika Nika, maman Cécile Djama, Babi Sandrine Bebonga, je te salue ma grande sœur chérie. Je dis aussi un grand merci à Mamida, Mamida Chou, Mamida Nzungu, donc Mamida Chou, merci à toi. Bon, un grand merci. Je ne suis pas Saïna Nakagama, je suis avec le tonton de Zabakouk, tonton Irano, on va commencer à y parler. Comme la il y a Penza au solo là. Penza l'internet, je suis avec lui. Tonton Irano, on va vraiment bonjour et bienvenue dans la chaîne. Bonjour Sam l'artiste, bonjour la patron Dorcas Bolukoko. Babuka tongo soldat ya makasi na ngambu pe ya Fier de Gola. Abi bogaza tongo. Abi bonjour na batutu na biso na ngambu. Vous allez tous les abakouk, maman Kati Kanik, maman Elie nationale, sans oublier maman Jonathan, maman Chouchou, Yemoko, numéro 1, Babakou Koutou, Tobélié, Boumou, aussi la Bissel, le tapis, Bécal, Talama, la Pompe, on va valoriser la vie partout dans le spectacle, dans la production, en tout cas, merci à eux, les sous-sous, les sous-sous, les cinéma, dans le Bashi, tout le Bashi, merci à vous, Penza Boati, Mam Cécile, a soutenu le spectacle de Mozaki Penza au niveau, tout vraiment bien servi dans le spectacle, en tout cas, c'est ça pour l'artiste. Merci beaucoup, Toto Irano. Toto Irano, peut-être avant mon solo, déjà, on va s'enlever film, Maramuto, et tout aussi là, déjà, bon niveau. En tout cas, c'est très bien, notre qui a notre raison. Déjà, je crois bien, déjà la technologie de mais seulement l'État a monté nous allons spectacle au football roumain, de gauche à droite, comme ça on va donner un voyage, un spectacle on va donner, à la minute de la série de la film de la Sika. Donc le bureau de la même scotché la SB, toujours concentré les appels parce que à chaque fois qu'on filme la cinéma, il y a toujours créé d'actualité à Pamba. Voilà, il y a cette fois-ci, tout le monde a sous le sentiment et toujours batté. Dans la même au cas où on a un temps, on a des camps de pays, il faut avoir un montant de
compliqué. Tolingaki soldat ya Bunagana. Tozala na bakuka Bunagana bani bakuku baka na capitale. Donc kasi bongo baza parmi bakuku baka na kati ya Afrika kutala mabe ezali fo atelema moko yango tolobi biso toza wana soki mabe ezali en tout cas tolobeki malamu. Merci beaucoup, Tonton Irano. Mais Tonton Irano, tout le monde est vraiment ébélé. Est-ce que vraiment moment important où il s'est là parce que en tout cas, c'est normal de comprendre. Au moins, si la bitumanie est utilisée, si je ne me trompe pas, ils arrivent en 2018-19 comme ça. Tant que je vous l'ai rendu, il y a des cas sur le coup, il y a des cas sur le coup, il y a des cas sur le coup, sans oublier que les Marseille, la bonne guérison, ils ont été malades, ils ont été quand ils visite, et surtout les lignes de blanc, le Toto Juma, le Toto Job. Nous avons habitué au niveau de Barreau 1, jour, Tota, la vérité de Dieu. Voilà, ça fait au moins 3 ans que je suis dans la 4e année, est-ce que c'est normal? Les gens sont normal. C'est normal. Normal. Parce que les gens ont été dans le ntango babiso baoyo toselevotaka kolakela naye kosoutenir sila batima bato bamonaka biso lokola toye pour l'intérêt moko nde bamonaka atake réalisateur te akomaka bafilme tout ça ndenge alandi sila peut-être aza na besoin mamisa apesi pe chance akoma bafilme na esprit to afilme mais lelo bato bakomprendre ke pendant tout ce temps tozali tozométronise ça fait moins 4 ans yango tozokina bamoni ke intérêt wana eza te mais toujours continue toujours kosoutenir sila donc odi ke tolobaka yango déjà ke bapratique ya mabe oyo emarchaka na ngambo na ndeko wana un jour nzamba korevele yango donc okifona normal bokambwaka te okomesa azolela ndenge nini o ndenge nini mur abimisi bavérité ya mondiale ya boye oboye na boye nga nayebaka déjà ke un jour makobo ezaa c'est pas pour omonaka sila azala nde na silence amonaka ntina ya kobima na étangulé mpona bamexplike bato likamoko na boye non sila azala na maîtrise mpasi nayebi ke justice ya nzambe nde mosala oyo tomonaka lelo tokokoneka eza loka justice ya nzambe on pas les critiquer tomonaka bandeko ebele baza ebele liste eza molai bazalaka na ngambo ya famille maboma oyo babanda kokache bavérité mais lelo bakomprendre ke non tozokondane ndeko na biso par défaut aza sere na biso epuis likolo kolongola nano nkombo ya silanga sb ezo image ya mboka eza eloko oyo tozoprotege yango mpo ezovalorize biso likanda yango bandeko ebele bayaki awa koleka biso na netflix okokendaka nani plus style lelo boye bakoparle oyo si basali na cachette po toza mpe mie place ya kobeta yango te parce que même salinaka te kobeta ntango wana likambo oyo deja ezalaki comme cousine interne bato bakozalaka asenki bakokomprendre ke si lelo makambo ezali guerre ya kati te ndenge tobengaka mingi localement baguerre na biso loko te guerre ya sile eza na bainternational ntango bakendaki kozwa ezikomawa ntango bakendaki na makambo etali na fashion week ezali likambo ya bato tu baza libanda mboka yango tolobaka ke bitumba ya sila ye moko mpona na biti artiste ezalaka ya bato baza bandekoni na kongo te bitumba ya sila ezalaka mingimingi na baconcurrent na ye voilà bato baza libanda bato bakosala mosala ndenge nini donc to tovango normal biso na biso bana tosala tovanda tosala banéglise na bamakambo ya biso mayebi to kaka ndenge tozwaka mwa linzanza ndenge tozali bana mike tozofula mwa moto na libulu tobengalisa mwa linzanza lope tokisa voilà bachaine na bango mayoto bakontinue kaka kofula moto soki mpe mabunde ekopasuka bango mpo sila aza so na ntango na te aleka na beso ya plate moko de plate aleka aleka mpe na cuisiniere na fu nyonso reçoit fu toyebi te sila soki amina alambela suki na nini yango tolobi topusana ye liboso objectif ezali tokota ba Netflix na Canal Plus parce que bakoparle ya bientôt mpe bokozala servi na yango donc c'est ça quoi. Merci beaucoup tonton Irano, mais est-ce qu'on peut dire que le silence est parfois bon? Est-ce que jusqu'à là, le quoi est-ce qu'il y a gardé le silence? Si, c'est très bien. Si le temps va réfléchir,
omoni soki tobi toloba oyo nyonso ebongo na kombo asila en tout cas moto nyonso akojuge kasi na oyo toyoka aza ndumba aza hypocrite bapreta sila na bomongo azaka ouverte te na bato sila na bolingo bato te sila azaka ouverte te kaka lobi azaka libéral te bamoni nyonso oyo kutolobelaka sila mo apesa nini aokanioni biso ozala na bagaranti ya ndako bapesaka biso soki okepa bela ovandi kaka okamwa 200 dollar epesi ye moko abengaka bato soki kosala émission mabe alongolisi yo émission obii bazaka na lider l'opinion na bango baza na motu na bango bayebi ke ntongo na bebelaka motu x ntongo yeyo na ozalaka na ye apesaka nga quelque chose alors pendant tout ce temps oyo bato bazwaka te ya kolobela sila na bavolonté na bango pourquoi sila se manifestaka pe te na baprésence na bango twagangela ye alongolisa même na maladi aoya akoapparaître ke non sila mpe ye ayena ezalaka parce que aza obéise non eza parce que aevitaka bakombo oyo batrita ye inattendu tolobaka lelo tolokoloba ngo kala papa chéri aza lider moko rare jibe mpela aza lider moko rare okoya koluke banda 9 okobimelo 14 mais lelo bato bayo comprendre ke lere mosusu mpe aza na temps na ye ayeba motu nini aye koluka ye oyo mpe soki azalaki na rendez-vous ne ya solo parce ebele bayaka na esi to pesa exemple bayaka mpe teke asolaki na sila yozokwake solo ye 7h to 6h nde sila olimelo moko alimi visite na yo mpo sila ndima visite na yo il faut samaka malamu oloba ya solo ke osukinaka sb na lisala ya sb ozokomprendre yango peut-être balobaka aza obiyesi amonanaka te sila komonana te tanke azomona biagere ezali tanke azomona bainsalite ezali tanke azomona intere eza te na makambo na ye motu nyonso oyo aza moto aza na mai ebanga lila akotya lisu mpe litoi na makambo ntango amona baingere ezali na bangambo ya bato bazali peut-être aolobela nkombo asila mais na ndenge ya bien te mpona kovalorize nkombo na ye na ndenge mabe parce que sila aza mbono aza bien lisu biso tu tobetaka lisolo ya ina sila aza mbono atangi na ina sila aza diplômé aza gradué atangi baklasse mpona koluka te ke lobi akomasali na belgique lelo nde bato bazotransforme bamessage to badéfense ya bato bakosoutenir sila na belgique tolobango bien ezala mot français kaka kotransforme bamo peut-être totoyikana kovanda mpona kosoutenir sila bisale na libo bato bazwi badire nanga batransforme yango na ngai bato oyo tobengi na nkombo ya famille libota bafaux fan bafaux compte makambo eza ebele mopaya yango azali bato balobaki ayaki po esila po badefinga bato eza baverité oyo eshokaka mpona kolobaki te ntango yo ozofinga sila ndumba sila vandi na mande sila vandi na bon marché sila azali kote moko ya malamu na sitasi wana ezali bana ya monovi bazalaki c'est normal ke ase retrouve pembe na boye ntongo yo olobaki aza ndumba telemaka na boye mais ntango oza na sitasi otelemaka na ntongo olobaki moto ya ndumba afandaka na sitasi atemi na boye falaki na mawapi po komini oyo avandi quartier ya mwana ndolo bateke bato tu bakabanda c'est ça bakabandumba mais c'est ça yango tozolobaki ndolo bazala na mokono eza likambo ya kotransforme message ya bato oyo basukinaka sila dans le mal mpona kotraite bango baintrime yango tolobi ke tokolemba mpe te ntango silence na ye ezorenye biso mpe tokolobaki te biso nyonso toza bien esungono te eza mpe na bato litu mpe kotenga mabe choke ntango amoni mabe na nkombo ya cancer na ye fokaya aloteki mbala moko aloba ngo dane bon donc c'est ça tonton sam nga d'abord un asepelaka no makasi mpo anini obundi bitumba télévision mpe mwa mingi kouta na yo na plaisir de star ti lelo boye parcours boye batya mafoto mpona sila baloba mabe mpona sila okomprendre ke non cette dame ici avait raison yango yo mpe lelo oza victime batya maboko wana parce que ntango yo aloba likambo te bazotraite na bato baodefendre lingage bon na ndenge ya mabe okomprendre ke non azali peza na raison yango tolobi toleba te tokota likambo ya sila ata kolobaka na ye te ata trouve ke silence na eza arme ya bafort biso mpe tolobi ke te biso tolongoli logique wana biso tokovivre na silence ete mpe ezala arme ya bafort soki oye na bétise
oye na guerre parce que tobeta lisuka na est ke bakonde ntongo bayaka mpona koluka te bayaka mpona koluka biso mpe normalement ntongo bango baye biso mpe fo tolakisa bango te biso mpe voilà non c'est ça quoi. Mais tonto irano Gomez est-ce que ndenge bazali na mwa est-ce que Gomez mais est-ce qu'il a cru qu'elle est là Gomez a pas péché là Nigeria matanga ça dit que les bakaité azwaka même charge ya logement te même ya kolia te nyonso ezalaki na charge ya mopesha parce que lokwa amonaki nsila sb na Nigeria akendaki na conférence manifestation moko ya famille olangi donc c'est un peu ça lokwa amonaki na famille olangi nde osalaka azwa posa wana to susi wana okende mpe Nigeria na matalala lokwa asika akendaki bakende est ce que mpenza mais déjà mon matalana so bazotanga nga mwasila nga na okama sila jamais kozala na parce que sila makambo asali ya minini na sinema Gomez akobeta bisobeta Nigeria eza kaka mboka oyo kutu bazaka mpe na ye mosusu mpe na complexe ya Congo parce que bango tu wana tobetaka lisolo baza bato bazwi inspiration na groupe salongo Congo na biso oyo nde mpe espéré bango epesi bango motivation ya kovanda suka sinema sila jamais kozala na complexe ya Nigeria to pays moko na kati ya Afrique bango nde bamona bango bayaka kocreye ya sika tanke baza bacomplexe d'abord na kotala grandeur mpe valeur ya sila c'est normal baka na communauté esila de tout yango nalobaki te bato nyonso bayaka kobwaka libanga na manga oyo etela ya kongo ya sila bayebaki bakosala kaka honneur na kombo na parce que c'est normal baba surtout asaka dage wana nga nayebi te soki ezalaka nani po mpe komonaki asepelosaki yebika asaka dage wana atuka napesi lisusu bafleur parce que manga ya kotera babetaka lisolo oyo ezalaka koma dage banda tobotama tokola ezalaka nde sila donc moto anasaka dage wana ayebaka esila kobotama ayebaka esila kozalaka donc yango lelo bato bakomprenaki Gomez ti azoloba bongo po tovanda ngai na oyo lebetobeta biso moke ya Gomez eza di peut-être ya kompasila soki lelo Gomez asali na analyse moko ya moto lokola par exemple ndeko moko ya théâtre umusantu apesa exemple to Mambudi so Gomez asali na analyse ya Mambudi est-ce que tongo tovanda to ya mama loso lobela mama loso ezali sila c'est normal te lobela kaka te Gomez atruvaki yango abeta libanga kaka ya kotela na kombo ya sila po alobaki te cette femme ici so dameko touche na ye toyokaki yango meme na badigli na kolola asimba ye po nazwa succès yananga bolimbisanga nasali est-ce que kolela wana mpenza sincère te eza nango important te alela Gomez pamatanga ebele esalami awa ya janakendaki babenga ye pamatanga eleki ebele awa Gomez alelaki te epusu bakokansaka oyo ya leli na premier soin kaka osime wasali ye bongo oyo etikalisi neti lobi nalekaki awa nakapela awa namoni bafoisi mosusu akomise nani yango apoisi bafoisi asiliona apoisaki telefone to ndenge nini azokobafoisi mosusu ekwei na nzela kotokoto mpe ezo awa mama moko natonga bengengaki namoni okosalaka biso mino defandaka sila nalokoti de voisi moko ya Gomez awa mosusu sikoyo oyo ya lelili ya liboso bongo oyo nga na mais ye balobi atie mpo aposte na page na obike nsima ye obimisika baaudio na nga obombi ya yo bongo ya yo oyo kotongaki te wana bomi pièce compte epesa bozoba omoi bapièce compte epesa tolobaka ifo yaka na pièce compte epesa mabe epesali déjà ndeti pourla pour dire bien bientôt là boyomona bandeko moko bacerti mo balingi baya kodestabiliser sur les réseaux sociaux mpona koyaka bafausse information mpona koyaka baréplique ya bozoba message eza moko abaku kotelema kokota na distraction te ok bango bayaki mpona koloba bo biso mpe toyesi koreplike te wana eza sulta na biso tozala focalize nouveau film na biso bientôt na ezozala servi tokota sona badistraction mpa akomprati abakuku ya solo wasutuna esina na ndenge ya solo focus eyali na makambo ya sb obi totika badistraction mpa ntango mpona mona likita basenzi kaka ndenge Jérémy Chabal napesi mbote na mosika alobaki yango tokopapa bango bien tokosasa basenzi tokokota na distraction bozoba te ezaka mibale sb epuis pepepue ndenge Jérémy Chabal mais tonton yebi te place wana etutisi mo babandi
Jamais qu'on devait être passé, tu vas aller puis dans beaucoup yo, tu vas aller deux chaînes. SB eza na besoin ba distraction te restons toujours focus na SB ba distraction bozoba toza na temps yango te en tout cas balobaka même na politique mot d'ordre eza moko restons focus na mitali SB tozela filme na biso esika ezokota makambo to eza kitoko oyo peut-être tokota na baeserte ya pamba oyo baza ta na nzela te déjà si basila mwasi akufa omoni na bamapango ezala batie mboyo elobele molai tobi apena so nakoti awa lokoleke okoti mpe boye bongo ya pesi lelo boye mbo akomi aloti mpe lubumbashi na ndenge akobatama aye mpe boye avandi mpe na bafete na ndenge akobatama nakokotala ye boye na mawa na bimawa mais tonton makambo ya kata mosenzi sanza basenzi eza nango normal ezalaka bongo parce que boyebi ke ora oyo mwa msisila aza nango moko te na kati ya kinshasa na koloba to na koloba aza nango na nsima so toyebi tokita mwa moto okomona yango eza na bajeremi shabani eza na bamama therese ya ana chika napesi mbote mwasi ninga mwasi mobali otali mpena mwasi ondimbi soko omeke otye likofi balambi libaya kutu komeka te donc osenti ke jérémi alobaki yango na ntina parce que atali mpe de temps oyo asali na télévision na ye omoni ke ora eye makasi bato mpe bakomoprefere kojoue kuna donc kolonga na sb kotala jérémi shabani ifoka basanse basenzi epa alobaki yango bien il faut tomokaka ba pdg oyo baza non essentiel omoni ba pdg mosusu bazali aza na ye patron to patron mais ozomona bapratike moko azosalaka na bato misala na ye eza telema mabe ezodétruire na mers yango monaki généralement abaki tosasa basenzi toluka bapdg oyo bazali ya propre bapdg oyo bazopesa éducation na bato baza exemplaire na société yango komoni mamsa arépondaki ete non bapdg mosusu bazali omona bazoloba makambo na sisi donc bango na motalaka tokopapa bango nyonso avedi tolumisa bango na miso ya bato epuis likambo ya baspectacle eza na kati likambo ya spectacle oyo tolobaki lelo oyo toyoki lisolo yango ezokende ezozonga bandeko ebele bayoki bachance ya kosala baproduction na baspectacle mais basala mpe spectacle yango na banorme ndenge esili je crois bien te eza bazoto batutu batali ndenge esila preste avec toto oji na bango jérémi shabani aida bango michu mobombo en tout cas mpe d'état babombo na biso bazwi na cinéma kasi occasion ya boyeli paraya kaka na sb en tout cas otali spectacle osepeli eza batableau chronologie te mpo lelo bandeko bakomosalela biso batéâtre kaka oyo tomonaka na télévision akosani ke ntango par définition tokobenga théâtre eza oyo tozospate na kati ya salle tozoranda yango positif na bato bakolanda biso na kati ya salle e bango bazozwa biso balong métrage bacinéma bazomema yango kaka na podium tondi ke tozonga nango na norme ndenge esengeli ozosanti ke bato baye barecevoir spectacle na 20 ans yango ya spectacle donc c'est ça kwa yango monaki mamsa baki tokotanda bango na kotalaka baspectacle ya buzoba baspectacle ya sanité tozobimisa bango na poasa batourisme na bango ya bamboka parce que lelo ekomisela leki boye bato bakimi mbango bayokaki lisola lubumbashi bakimi mbango kasi sans objectif il faut kovoyage avec objectif ntango memi bandeko basanti mpe bayaki mpona mosala na bango donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup, tonton Irano. Mais est-ce que dans la moto, vous avez l'internet? Ils ont la qualité de courir pour mettre quoi, présent peu, nous, ils ont parce que tout le monde a est-ce que papa ou Nicolo en tout cas, tout ça sur la maison, papa va être. Tant que vous avez besoin de mettre fin à ma papa le roi va éviter. Si en réalité, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Tant que la nature, il y a un nombre aussi dans la carte, vous comprenez que est-ce que ça ah, on a du jour, on va changer. Ah, il faut tout bien changer. C'est tout confirmé, peut-être que merci de voir qu'il a été. Merci beaucoup, tonton Irano, mais tout ce qui est dans le sujet, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, on va tout retard parce que tu es des
Voilà, Amour, séduction et trahison. Et c'est là qui, bientôt là, vous avez un nouveau film, les gars, qui vont SB, donc on se SB. Et surtout, Togo, il y a un peu de monde pour se battre. Il y a un peu de monde. Pas l'action de matière, voilà. Pas l'action de matière, voilà. Tu vois, c'est SB, comment on voit. Et comment on voit, là, on a vu ça. Tout là, on va voir, on va voilà. Donc, Tolobi Boy. Bami Pepa Mabé, nous sommes à Karaté pour déstabiliser le faux film. On a ça dans l'edit. Donc, Ababou reste toujours focus dans le SB. Il y a Botani Gomez. Voilà, les trois sans ça, vous êtes Botani Gomez va négocier ça. Voilà, peut-être annonce ça aussi parce qu'il faut tout découvrir la vérité. Il y a solo où ils ont caché et pas ainsi. Et puis, l'intimidation de ce bateau, ça, on a beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez que deux motos vont mener à niveau de l'État, ils ont le droit de bâtir sous ma foute. Tout le monde est un monde là. Peut-être que ceux qui sont intimidés, il y a beaucoup de médecins qui sont un petit peu. Tout le monde a un amour et la presse. Donc, il y a une solution que Botika ou masquer la vérité. Ce qui est vérité, c'est que Botika est un mot qui va pour le cas. Tolobi, mieux Sotoboy, kasi likamotali vérité ya commerce, et puis likamotali Jemima Kokonzoi, car on est tout le blaki. Jemima Kokonzoi, au salut l'homme à vérité. Vous voyez qu'à propos de la vérité. Kasi, ça n'a pas maillé. Donc, on a yémoko commerce dans le cas que yémoko n'a s'intéressé à yo parce que vous avez influencé sur Oyo, TikTok, à ça, à ça, les bénéfices, et il y a bien gaillot. Pour le moment, mais bisous, on a besoin de la vérité, parce que tout est fait dans le campagne. Voilà. Et puis, les Cambodgiens, ils ont fait un autre tour, ils ont dit Davina, qui a fait Tipuna, papa, le mbassade, le côté tout comme ça, match dans le bien, on met du famille. Tout ce qu'on a tiré était à bisous. Vous voyez, il y a des gens. Papa, moi, on a entendu, il y a des gens qui moi, on a certains qui ont des gens. Donc, tu comprends pourquoi papa n'est pas qui et puis tu comprends que tu es là ta mité. Donc, allez-y comprendre que non, nous sommes les enfants ici. On va essayer de tenir les camarades. Tu comprends mon caca. En tout cas, merci beaucoup à tous les fanatiques de la Bissou et à l'avocat sur le télévision. Nous allons toujours ensemble et puis dans la Baboulois, on va toujours faire le photo également parce qu'il y a un peu dans la Baboulois. On vous a pas mon qu'on avait dans la sold out. Tito comme octobre, novembre, les jeux amis mini sold out parce que les frères de la pour les frères de la ça va dans le là. Tout ça va pour le soutenir, toquer et puis et puis tu dis bien que après les autres dans mon mini, il y a le nouveau mini ça. Après les autres dans mon mini, restez toujours branchés parce que nous maman Katikami, maman Zozona 1, maman Élise nationale, merci nous la chef de salarié pour la nouvelle collection, en tout cas, Nzamba Bate. Maman Katikami. Maman Elimbisi nationale. Ah, maman Elimbisi. Merci parce qu'elle a regardé sur la liste. Ah bon? Mais d'abord, maman Elimbisi. C'est maman Elimbisi. Maman Elimbisi. Film national. D'abord, mais la liste est la zate. Même si on ne faut pas parce que ça va. Merci beaucoup pour la caméra et puis la voilà. Vraiment, merci beaucoup, merci la famille, vous étiez dans le film, merci à vous.